Et ça va leçon ngane muna kuta nango. Yo kota boloko. Yo sala déjà 6 jours na 4 miri. Oyebi déjà 6e, oyebi 4 miri. Oso sala 6 jours. Oso mona. Tuna papa na biso caméra ye mutaleka place wana na 4 miri. Ayebi état de droit ninga na 4 miri. Oso landa, on a kwa koloba yango wana. Viens à ça, maintenant ça leader d'opinion. Pour Kabolaka bien. Viens à ça homme d'affaires, patron de la société Moko Songolo patron. Maintenant ça leader d'opinion. C'est-à-dire si on touche leader d'opinion, ça on touche Mboka. C'est-à-dire où est le cas qui c'est le cas qui wana ça vient na ngai. Asa kulutu na ngai. Ozomona. Merci na bande konyoso ya presse ningo bozaki mobiliser parce que viva banego yeba ke singa kibino boya pobo informer vie via comprendre que ah vie wana leki na yo akoko za le siko yote vie pas surtout ki oh na yeba ki non. Au Monique est toujours à garder silence, moi bien. Nazobo il y a un abimisa d'émotion, on a pas ni kobimisa parce que moi on la plus les loti. Na hôtel la makambo na kuta na ngoti. Na hôtel la plus le lobby. Monique hôtel la lobby il y a un des avantages ya vie, il y a un na pesa likamo malamu pona yo. C'est-à-dire na ki trahir na makambo ebele na bato ebele mais nazotala ndel lobby. Valdi tambo to batela kimia total la lobby. On se comprend, les autres ont eu réponse à l'Ikambo, écoutez, mais quand on a eu réponse, na sima kolala ba pongi, tope na sima mikono. Si quand Nzambe mo ka yebi nini oyo azobo musali boso pona biso. Mama na do dia do mama na do dia do elengeni dia eleki ya mwasi dia elengeni dia eleki ya mwasi Bonjour, bonsoir Balanino, c'est Métro Makengo Tapir TV. Merci à tout le monde au Bozolanda Bisso, partout dans le monde entier, dans la chaîne Bisso. Merci à papa des papas, mon boss papa, Métro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme maman Christelle Mumba. Voilà, tous les la planète J place Oyo, artiste comédien, Lité Yakanda, Oyo Bakangaki, Abimaki, a sali 6 jours na parquet et puis 3 jours na prison Makala, Lelo Abimaki, Lelo conférence de presse de Toza Awa Bourland, intégralité Topé Makam Oyo, Yalobeli par rapport, il y a Neba qui est beaucoup kakana katia chaîne Abisso Métro Makengo Tapir TV. Voilà, on est savez beaucoup continuer à s'abonner dans notre chaîne Métro Makengo Tapir TV, vous ne serez jamais déçus. Merci à tout le monde au Bolanda Abisso. Merci à Salon Flori nous avons soutenir et puis Ness Makia Didia Taba au papa na Jonathan. Merci à tout le monde. Voilà, beaucoup de interview ngai moko na kosala effort. Donc on doit interview pour expliquer à Koloba pourquoi Bakangaki et puis pourquoi conférence de presse Lelo et Salam. Donc voilà, merci beaucoup de rester scotché branché dans Métro Makengo Tapir TV. Malgré les dolobarato, soda moi santé ça ko déranger ba fan biso ba fan nga le vevo de Giro. Bolela ki lela ki trop mais na zongi déjà santé za ko zonga moi muke mais tout ça là nous sala toujours pour toujours tous à en forme. Merci babi. Besoin intégralité il y a conférence de presse, il y a Lité à Kanda. Merci à tout le monde. Montréal Héritier Djamba. Ceux qui ont balancé kuna to côte en direct kuna à partir place conférence des Salama et puis Nebulumuna on va interviewer bateau Toleka.
Vieux aza homme d'affaires. Mais ngana aza leader d'opinion. Pour kabolaka bien. Vieux aza homme d'affaires. Patron de la société moko songolo papa. Mais ngana aza leader d'opinion. C'est-à-dire si on touche leader d'opinion, c'est qu'on touche mboka moutou abatu. Aza moutou abatu. C'est-à-dire oye le kaki c'est le kaki. Wana aza vieux na ngai. Aza kulutu na ngai. Merci na bande ko nyosu ya presse ningo bazaki mobiliser parce que vieux ba nego yeba te singa ki bino bo ya bo informer vieux. Vieux comprendre que ah vieux wana leki na yo. Ako ça les siko yote. Vieux pas surtout ki oh na yeba gite. Moi na ngoto balobaka bela ka mutu na télévision de yeyo. Ah télité à face à la vie. Banda. Ndo moni ba sena mystique. Bonga na zabwe. So yibo kanyisinga. Na zela Jonas non. Au Monique est toujours à garder silence, moi bien. Nazobo il y a bimisa émotion, on a quand bimisa parce que on a hôtel la plus il est loti. Na hôtel la mankamo na kuta na ngoti. Na hôtel la plus il lobby. Monique hôtel la lobby il y a des avantages ya vie, il y a on a pesa likamo malamu pona yo. C'est-à-dire na ki trahir na makambo ebele na bato ebele mais nazotala ndé lobby. Valdi tambo to batela kimia total la lobby. On se comprend, les autres ont eu réponse à l'Ikambo, écoutez, mais quand on a eu réponse, na sima kola ba pongi, tope na sima mikono. Si quand Nzambe mo kayebi nini oyo azobo musali boso pona biso. Merci. Do mama na do, dia do mama na do, dia do elengeni ki amwasi, dia do elengeni ki amwasi, dia do. Opération Lidéa, opération Lidéa, opération Lidéa, opération tellement kitoko makasi yoka conférence eleki tellement kitoko makasi naza vraiment na plaisir ya trop nzambe merci pour l'inspiration opesa ngai nzambe merci nengo tianga na makonasa makola mosali na passer de la foi a conduire nga kitoko a guider nga bien pour nazala o nazala lelo merci na ADG mon papa Eric Mwamba Cyber Café oyo azana nga elongo merci na bana Dirban Afrique du Sud ndeza Dirban parce que Istanbul pe basala ki vidéo bas organiser ki pona nga merci na papa Junior na association na yo mobimba Apelco merci lobi tokozala eza 3 ans ya Apelco joyeux anniversaire merci beaucoup motema munene bobo tonzama pangola yo merci beaucoup
Merci beaucoup. Nous avons remercié presse nyonso. On batika ginga ité bandeko journaliste. Nzamba pambola bino ba fan club les amis de pastel ité à Kanda de Rwanda. Nzamba pambola bino bozomo na ka les amis toujours na kati ya sima. Bozomo na Ista Mouché to parce que base mobimbeza awa baza toujours na cadre ko soutenir artiste na bango pastel ité à Kanda. Merci pour la contribution na yo. Merci beaucoup. Ndenge bosala ki ba analyse. Bon moko na presse Nzamba pambola bino mpona mosala bosalaki mpona ko soutenir artiste bino moko bomwende bachenga poudre alongi na ye papa liteya alongi na ye alongi na ye non, Saint-Acapage, tous en toujours ensemble, tous en ayons moko. Wana Zali, O Yanga, Yatang Nyoso, Natanga Paspe, Natanga Bissé, Maman Saint-Acapage, Atika Angaïte. Margué, Bo Monier Awate, mais ba caméra, ba journaliste, na Moussous Baza Awa, Basali Moussala comme il faut. Nous avons des tata Pambola Bino. Et bon, maman Scola, mon addition entre nous, maman Scola, bah propos notre qui vraiment la spécialité. Pour que maman Stella, pardon, maman Scola, là où on est gauche, on va dire que à celle qui nous banaye, elle a commis prophète. On dit que bah propos là, c'est ça qui était moi par rapport à nous les changements de l'outil. Elle a la bolo, le venu pour apaiser par rapport à dur. Ça va, on comprend les siboyo. Bolo que ça qui n'a pas cambré na kati. Nzambe tata Pambola. Là tu vas tirer photo. Ils comédie, ils ont quitté dans sens pour na moto, boso ko lukangai, na za na tati ya photo. Soko moni kambo yo comédie na ngamoko na salaki, et sepelisa kiote, azam musala nzambe bongo te. Musala nzambe, kwa limbisa bongo te. Asa limbisite. Nzambe apambola yo. Maman Nabiso, artiste et comédien, malgré Tika Koma, prophétesse, Maman Scola, Nzamba Pambola. Ah, Moutou et Zamoko, Batubazebe. Les gens Moutou Moussoko remercier pour être dans mon nom. Mais dans mon thème, on garder toujours, n'engue to messana ko garder Batunabiso na katia mon thème. Merci beaucoup, Maman prophétesse Esther Ngalasi. Ndenge onima qui ko soutenir ndeko na yo artiste na yo. Et ça na batebele ba soutenir biso mais balinga lokumu pena na ba télévision. C'est-à-dire que les gens qui sont à gauche, droite, net, tout le monde, papa Eric Mwamba, Francis Chibalabala, Chekoko, initiative plus, il y a maman Olivier Kabila, tout va soutenir Gabiso, Balingate et comme on la publicité. Il y a un soutenir Yopo Nzambe. Merci beaucoup. Basta. 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 C'est ici déjà. C'est comme on va se lancer le moukou. Oh, les gars, non, il n'y a pas de souci. Bonjour, Pasteur. Oui, bonjour, bonne santé. Tata la mission la monnaie parce que kokota bolo kokobimeza facilité pour tous na bato belé bakota petit lelo babimate bakatela bango ba 15 ans bakatela bango ba 10 ans mais bison kola sali bison ngulu tokota ki to bimi vraiment photo remercier Nzambe en plus le quoi na bimaki na butu makasi ba fan na ngai bazoki pena terre ko yambanga te terre ko sepela te mais ko sala ke après yango ndé na moment oyo ba sepela ki siko ba yamba ngai à l'honneur et puis elle kana conférence poto fongola ko musala semaine tozo banda to bana musala na biso balandi awe network ya Aisha Okoko moni Aisha Okoko ndenga bundeli yo na ba internet tout ça là lilobani nokolo ba pona Aisha Okoko Nzamba pambola yo
Nengo bundela kingai ezalaki ka ye moko alalisa ki na matanga ayiki olalisa o libanda mukolo yepa kokufela fo yo po ya kolalisa pe libanda lokola momesa lokola babitide mukolo nga na balaki na tindela ki invitation yepe mukolo zo bala ko kanisa ngai akoloba tindela nga invitation. Merci maman Aisha nzamba apambola yo apambola Sainte Akapasha apambola ba Ken Piana apambola ba YouTuber nyonso ba internet nyonso nzambe apambola bino toza toujours ensemble na bino parce que na linga bino mingi bino mo boyebi na sima caméra comment to solo la comment to se comportaka après que l'on a caméra yaya za yaya leki azale ki to respectaka batu nyonso dans l'ensemble nazana bate bele baza même libana mboka oyo bazo continuer toujours ko soutenir artiste. Merci beaucoup. Pardon si vous pouvez assister à yo. Tout le monde qui on a quand il y a parquet général il y a la limité wana mais il y avait pas des artistes comédiens ou ba landa qui vraiment na sima. Ukolo banini. Comme si nous pesa na bande ko nyoso artiste comédien so likamboze matanga tout le monde a na matanga tout yaka. Mais likambo ko li munde ko na biso ke parquet ke prison tout le monde artiste comédien mo to ko bani pour likamona. Te lilo banangeza ki na ça na problème te na ba artiste comédien. Na koko bimisa bango pe mabete na miso abatu makambu oyo na ebite moko na moko mususu pa yaki na présence te na prière na yi. Voilà merci. Osomona mususu aye na présence te na prière na ya sambela ki pona artiste za la libanda c'est-à-dire nzamba pamula bango nyonso ezape na batu mususu bande ko tala position bazo pese lango temps so ba moni ye grave ba ko se manifester mais ko bossa na te libumu ya ba artiste mama ya ba artiste ezalaka ANTPC ce qui déjà ANTPC tini mutu ya za lokola représentant ya ba comédien nyonso moment que ya yé déjà dans les bons déjà tika excuse to remixer bango ba comédien nyonso. Merci pasteur Litéa Kanda. Voilà, peut-être il y a beaucoup de gens bazui tenté à la conférence de presse na yo au sala. Alors en bref, parce nous partout dans le monde entier, mais quand on peut expliquer conférence de presse na yo au sala siko ozaki basé yani. Ezalaki basé il y a 9 jours on a utaki na kati ya boloko. Tant on a bimi ba fan nanga bakaisaki parce que boloko ezaloko le ko kokota mutu ayeko komisa mutu inapte. C'est-à-dire faut expliquer ba fan nanga bien que boloko e komisinga inaptité. Boloko e pesinga lisu makasi ya ko s'exprimer pe ya ko continuer ko sepelisa bino nenga na mesana ko sepelisa bino. C'est-à-dire boloko e koko yate e faiblir ngai. C'est-à-dire yango mona na organiser ki journal lelo pona ebisa ba fan nanga ke toza toujours ensemble. Pour permettre pe ba ya ba changa poudre ba yamba ngai lo lengo moni ba yambi ngai. Na lancer un message dans la télévision moko na moko se manifester na ndenge na yi nazalaka bien na batu nyonso na liaka bien na batu na melaka bien na vanda kana batu. Alors leçon nini o attirer oyo e ndenge aux abonnés au bimi prison aux alelo leçon nini o attirer par rapport na ono se komeli na tirer ba leçon belé mais ba leçon so na bina lobango awa e na ko bimana la yuma eza ba leçon o parce que tant te eza ba leçon na nga moko na kati ya motema papa ba leçon nga na ko yebisa yo so na pesi ba leçon yo osaelango eza ba leçon ngani muna kuta nango yo kota boloko yo sala déjà 6 jours na 4 miri oyebi déjà 6e oyebi 4 miri so sala 6 jours ozomona tuna papa na biso caméra ye mutaleka place wana na 4 miri ayebi état de droit ninga na 4 miri ozolanda ona ko ekoloba yango wana. Voilà, merci beaucoup, merci, voilà. Bon, on a paiement. Yakanda. Ouais, on a paiement. Yakanda. Merci à tout le monde. Mettons Makengo Tapir TV. Merci à Tozana Rabi Mavinga Oyo Piaz de la rapproche Nalité Yakanda. Lelo Papa Rabi Tokutu a une conférence de presse Yalité Yakanda. Bit non il y a conférence de presse Oyo nous vous avons proche Yalité Yakanda. Ezaki non. Après arrestation Yalité Yakanda, on se dit que Wakanga qui a été parqué après 6 jours à parqué qui prison Makala. Et après ça, il fallait Yalité Yakanda le bapé ça message. Et message en gros c'est message à Bolingo, message à Kimia, message au Yesu Christ en Nazareth et les biso. Aimer vos prochains. De ngana linga yo ndena milinga. On a sala na niba sala ngate na sala yangote. Et pour véhiculer ces messages à Osande, soit bien de l'émission moko moko et ça me tout passe ma koki pe ezate na tango. Mais ce que bengi bande ko presse ba ye
akopesa message wana ekokende presque monde entier mbala moko yango tozoya likanisi wana moi tolobi na senti oyoki alobi mo mpona Bouboul ave na ye par rapport à tout ce qui s'est passé tolinga Bouboul pe alinga le roi petit frère na ye et ça continue comme ça et mingi ba comprendre ate il peut arriver des choses ngai na cause ya pompo na yo o mat yo pe cause ya pompo na nga na mat so besoin nyonso to mati pas ces aga ba congolais ndeko mwa lubato alokwa na nzungu ya munene to libulu mwa munene so muninga mati po abima se sauver ndeko ne msusu abendi ya kuei yeba bandiko mata se sauver o wana su yo benda nga abendi ti zo mona tozo avancer te tina politique na makamni so mboko zo avancer te tina ba pasteur mais toza na bolingo yesu que soit te biso je pense que au mona makambo mais papa Rabi to condamner bino mo mukebino bozali bureau na ye ngaza bureau na ye te ngaza bureau na ye te bozara parmi ngaza journaliste ngaza artiste ngaza ndeko na ye même par rapport à tout le monde yo comme kota ma famille abaté na kota te mais on sait so condamner bureau na ye o condamner bureau biso famille biso ba yo pe na kota na cadre ya famille c'est comme si ba bino bo encourager ke ba mamu susu allo mamu mabe mais on peut pas faire ça le problème c'est qualité à kanda ceux qui plusieurs artistes un artiste soit dans la scène et qui a la titane na ye za lokwa soda soit c'est la titane na ki soda attendre koné ya kobosana so za soda be so kanga de kono na ande kono bete film ou bete film donc on peut pas se dire des choses comme ça soit là tu déjà teni abimaka aimé akomaka pasteur était à kanda abimaka pe héritier yo yebi akoma pasteur était à kanda on était à kanda sans logique sans ndenge ne osela la makambo on peut pas interdire à quelqu'un de faire des choses selon lui le problème est il faut azaga na moi vino pardon moi mai na 20 pour qu'il apaiser moi ni na sens wana que va couper sa conseil dans là vous savez improvisation peut zalaka il peut dire des choses comme ça et ça pour faire du mal aux gens et moi en tant que son frère en tant que ndekonaye collègue ami à chaque fois tu as topé sa conseil je pense que l'activité nous solté à kando mona ngana zaka ceux qui ont qui est bona mais gozong sanzela je suis là et nzamba sunga kezo qui est bien ça polémique mais autres questions il y a des fois tout le monde pasteur de la foi aux ala kuna vous allez rappeler Koto et moi ça la ramène au dérangement par rapport à un pasteur de la foi un pasteur il était à Kanda et c'est le problème ni mais tout le monde présente un pasteur de la foi ba bien qui était batika koluka polémique to ko sabwe il était à Kanda azam mwana pasteur de la foi rôle ou actualité à Kanda pasteur de la femme tapé c'est un homme d'alboso on dit ko jouer il a colisi en oka mais na makambo tout le monde de la foi bimi vraiment ba bengi de la foi te non azalaki alingande ezala visibilité boui azalaki tous les jours azali koleka et puis azali kobenga ti bomoni pe ba jekoko bakoti babimi intervention pasteur de la foi ezalaki alingaki te ezala visible na ndenge mo bato bako interpréter bato bakoloba c'est dans ce sens là eza lokola yo mwana no akekuna bundi azokisi mwana bato yo poyenga papa na ye autant déjà moi on a bondé au penser bomi moto et puis pasteur de la foi c'est un grand homme de Dieu d'ailleurs l'église toko que ça 5 ans en novembre tu as fêté 5 ans église dans 5 ans église tu sommes 4 parcelles tu sommes 4 parcelles dans 5 ans église sans compter moi ba voiture il y a église moi ba activité tu créer église tu peux si ba jeune misala et tu créer moi makambo belé tu le battre na télévision c'est un homme encouragé vous devez nous encourager aussi nous sommes tous à pembe na je crois pasteur la fois terre kabolingo il était à Kanda pe qui makamba lobi na conférence de presse ya makamba bolingo et azozonga na makolo tata na ye je pense que vous avez qui na église ayo senga bolimbisi azane comédien et ça continue en tout cas merci beaucoup papa Rabi pour la opportunité pour nous merci beaucoup appel aux arabes je sais pas comédien politique kana batizaki ndem ne comédien mais oui quand on a bisabino et puis on appelle un yo posa journaliste nga pas nga ngona loba on appelle ça conseil na ba journaliste botika kilo koso soki mutu moko bengi yo naza na poto naza na boye ya kozwa mbongo zala pe na batu na yo loba na otinda mutu boye bino vous organiser te parce que l'ité a quand même organiser quand même pour les organiser papa ngai
oyebi soki omoni nga boye otali nga me okomomona mire ndenge naza siko wana tobeta masomo mosusu okomprendre ezaka problème na biso eza nini parcelle ite akanda bakangaki ye mpo azalaki organise te c'est-à-dire ntango babenge na telefone ya kozwa mbongo ayeye moko mais awa na conférence tomoni bamanager bazali tomoni basécurité koti mais jour wana mbongo sécurité azalaki te eyelakisaki baartiste na biso tolinga mbongo tro te mbongo yango nde moto ekangisa nani parcelle te azalaki apporté na mbongo mais oui apporté na mbongo bien sûr mais azalaki utilisé par un comédien kasi yango na talisio te soki azalaki na basécrétaire na ye bamanager ntango babengaki parcelle te akanda babi pasta mutu mo aza besoin kabelo mbongo na bula bien so baartiste comédien bazara organisé alinga lobake na otinda secrétaire na nga ou bien avocat na nga akezwa mbongo mais siko wana ata mosu ayaki na moto toyebi te mbongo ekangisi yango na opesa mpe bino na ngai mpe na kati bajournaliste bachroniqueur tozala lokoso mbongo te mbongo ebangisi oloko te nga bato ebele batindela nga bambongo namona mpe bango te nakutanaka mpe te nalobaka tindelanga naza baémission ebele nasala mosusu omona motu mo boyebi tosala émission dati boye nga na otinde tomonana mpe te mais siko mpona mona ye monanga boye nayebi nde nasalaka mpona mona ye baje d'atrape eza ebele oyo kutu balukaka na babiso mpona émission moko me baoluka motu yango ye mo alembi a comprendre te Martin Ngi double vitesse fusée, je crois que ça rapproche qualité à Kana. Bon, on a une émission, ça a une émission, na 6h, na 7h. Martin Ngi, les locaux, on a été à Kana Karami, se mobiliser pendant que la raté, on a une comédie, oyo, bah, pendant que le Lukande, on a bon babimisa. Kasi balinga la tête, y'a un moment où maman chava Koufaki, Boyokaki. Talara, pour mon qui est parti, c'est comédie, balinga la tête, moi, on a soit Koufi. ezalaka bayaka aswana gina oyo aswana gina oyo mais na mona ngote pa na biso ba journaliste ba chroniqueur ezalaka bongo te ezalaka bongo te biso tande tokutanaka mutu aleki mutu azate mutu na mutu na car na ye na makamno na moto na vélo na makolo na car na ye mutu na mutu aza ndenge na ye awa ekoma mateke yo leki mutu te mutu muso akoza aza na karawa mais yo leki na maele mutu na mutu aza ndenge na sala musala na ye o comprendre biso to na bolingo moko ndima te mais toza pesko ba songi biso le kamakasi somo voilà matengi émission sanalité à Kanda le poti ba émission musu poti ba arrestation mususu na ba ndenga malamu na ba ndenga mabe le kisinjo rappel za visé na arrestation na ebité pour na yo lisolo kisinjo la to solaki nani vela nga bubuli on a vie na nga promesse na nini promesse na te ba olimbisa ye mais problème est que l'émission va s'aller dans Bakali, hein, on m'a dit mutu Yuri a fingaki, mutu nyo sabi que Yuri a finga vient na biso bubuli ndela. Quand vous allez émission, vous sous partout a fingi ba mama banani boche, en tout cas il s'allait moi bien té. Mais vous les nga kombo sunga raté bo l'exabele. Ngai so ezaki pona bongo mais bakangi singa, on a vient na lité akanda za na prison. Mais la preuve elle est non. Mais nando za na vie na bubuli ndela. Mais bon OK na parquet té. Nga na ke kuna te mais nano soigner potam suya za libanda yo ebino maramu te nga ya na parquet mais nga na vie na bubuli ndetondo za trop mais nano soigner na nga ende mo kisindora place za bwe nga na bi place za na pese exemple mais siko toujours soigner kaka nga solana kisindora na solana vie na bubuli ndela mais lobi te nde na okuta na vie na nga na ye cha commentaire bokanga kisindora te eza bon te mais po na ko relaxa mais eza TV eza c'est ton mona wana téléphone mutu na ke relaxa ba maramna quand même ceux qui ont milité pour na tamsu ba libérer mutu mais to sola déjà je crois tamsu lelo ceux qui boza branché na Elenga Congo TV tiba 18h bolandanga chez Boubou Yondela na une émission mon on 15 minutes donc je crois Elenga Congo TV déjà au battle la donc 18h à lelo bon mon en 15 minutes 20 minutes chez Boubou Yondela et ça va bien merci beaucoup merci beaucoup. Voilà, merci à tout le monde. Au Hollandais, on a Métro Makengo Tapis Rouge TV. Nous avons poto partout dans le monde entier. Nous avons resté fidèle et branché scotché na Métro Makengo Tapis Rouge TV. Nous avons interview. Tous les pasteurs l'été à quand nous avons exprimé dans le lobby. Vous avez moi interview à moi quelques collègues. Merci beaucoup. Continuez à s'abonner. Ça m'a plaisir. Vraiment dans souka. Il y a un entretien qui conférence de presse. Il y a l'été à Kanda. Voilà donc nous sommes là na planète Gina. Tchangu nde balobara bana tchangu tokiti na tchangu bana tchangu no so ya poto le vevo de Giro bona Belgique bona France au tout bozana Suisse nes makia Didier Taba papa na Jonathan Foule Lukisu
Chinois Noir, donc place Azali, Mbote Belé, place Azali, Boza et Belé Bolanda Bisso, bon continuer à s'abonner, ça l'a vraiment plaisir. Merci les vœux de Giro autour Bozana Belgique ou en France, bon continuer à s'abonner, ça l'a plaisir. Sans oublier encore Nes Makia di Diataba, papa na Jonathan, na Suisse ou en Salon Fleury, mon sponsor officiel, bon continuer à s'abonner, ça l'a vraiment plaisir. Bino Bomoni, l'égalité à Kanda Lobby, l'enga s'exprimer par rapport à Kacho na n'enga utaki Kacho batebe balobaki a n'enga zawana bubuli yonda la kangisi n'enga na robima susute balobaki belé mais mon tozo bima na Montréal donc sala bukaka hérité jambara mutabo salango donc outi kunande tozo bima siko libanda sikoyo ya planète J n'enga za la na poto partout dans le monde entier bilenga bozonga na kata Métro Makengo Tapis Rouge TV la télé des réalités to bason Tapis Rouge TV Métro Makengo Tapis Rouge TV la télé des réalités bozoma kamba bokana Katia Métro Makengo Tapis Rouge TV. On a remercié papa nanga, mon boss papa Métro Makengo na maman Christelle Mbumba Makengo bazolanda biso na résidence na bango na Zurich. Merci, bon continuer à s'abonner, ça fait vraiment plaisir. Nenga la rabana poto partout, au monde tozo bima, nenga la donc au monde on a planète J, nenga la voilà. Donc nous sommes là.